Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Martin Fayulu na décidé balobi bakokende élection teti bakobongisa seni Joseph Kabila à Longwe na université à Kara, c'est-à-dire à lobi kalamingi te akosala mama na meeting pour s'adresser la population par rapport à actualité politique de l'heure topé ndenge nini Congo ezali kotambolama ya kolanda Kanbe News o nazali na plaisir makasi ya ko présenter bino mokolo ya lelo. En tout cas nazali na esengo makasi mingi. Merci pour la bolandi na bino. Organisation Yaba première dame ya Afrique est totalisée 20e année nango engagement ya koyeba bongo ko lutter pour na masolo ya basi Félix Tshisekedi Tshilombo ye moko président de la République azwa ki yango senge boyeba ke basi nyonso ya Afrique, c'est-à-dire ba première dame basangana ki awa na Kinshasa avec impact na idéologie sous leadership ya ye moko maman Denise Nyakero Tshisekedi bolanda badeta na reportage oyo. République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, Kobanda le 16, qui nous le 18 juin et Zala qui animé na organisation yaba première dame d'Afrique Nyon surtout oyo bayaki kokutana awa na cadre ya 20e anniversaire na bango oyo ezali pona développement ya Afrique kasi esalemaki na palais du peuple pe na académie des beaux-arts et sikanini première dame de la République démocratique du Congo Mama Denise Nyakero azwaki maloba asepelaki pona komona batu nyon surtout ya Afrique awa na République démocratique du Congo pe asengaki na bango ezali occasion moko pona kodresser bilan oyo ezali na deux dernières séries oyo yaba action pe bénéfice oyo population africaine azali na yango kasi esuka kibongo te tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango yaki kozwa maloba abetaki lisolo ndenge nini volonté pe souci na ye ezali pona Afrique kasi ye asengaki na ba président nyonso tu ya Afrique soki bakoki kotambola likanisi moko pona koeviter ba désordre pe ba guerre oyo ezali kosalema awa na République démocratique du Congo inutilement kasi asengaki 1 minute de silence pour na ba femme nyonso tu oyo bazali kokufa na este ya République démocratique du Congo bazali ba innocente bayebi ata eloko moko te ebetamaki kitoko na sima na yango remise ya ba brevet et salemaki pe concert ebetamaki avec impact na idéologie. Martin Fayulu na décidé balobi okende élection te soki seni oyo et bongo la mité pour na bango makamnyo ezali ko salema ezali clair te pour na bango balobi seni azali ko préparer déjà tricherie mais entre temps côté à seni makambo ezali ko kende normalement bolanda ba détail na reportage oyo. Non quand il est faux. Nous disons non à une parodie. De presse oyo et salami mokolo ya lelo lundi 19 juin 2023 kuna na Faden House sika nini Martin Fayulu Madidi asangisaki ba membre na ye nyonso tu ya ECD pona koyebisa bango ete bango bako se présenter ata na scrutin moko te po senikino lelo yo révision ya fichier électoral ezali malonga te bazali na confiance na yango te na yango ayebisi ba membre na yenyo surtout bazali na tante oyo ya kokende ko se présenter na ba scrutin ata moko te kino seni akobongisa musala na ye nde na sima bango bako postuler sino te élection awa na République démocratique du Congo ekozala crédible te wana selon Martin Fayulu Madidi. Joseph Kabila Kabange, autorité morale ya FCC, ancien président de la République, sénateur à vie, alobi akozwa maloba kalamingi te pour nous expliquer ba Congolais ndenge nini masolo ezali kolekana ba détail bolanda ndenge nini population ya Kinshasa ba réagir à propos ya ba dire topé ya réapparition ya Joseph Kabila Kabange. Tozela loba o eza important pour na biso ba Congolais loba te. Lelo po yoki nungu zokota na kingakati akomo linga loba so maloba na neti biso ba Congolais toza na besoin nango pona nini
bato guerre ezalaki na este tozelaki aloba teke sénateur atikala koloba te sikoyo na mingi to alingi aloba nini ayebisa biso nini peuple congolais toyoka ye nini mpe maloba na ye kosala nini eza na efe nini oyo alingi abimisa mpo na ngai eza na importance te afandaka ndenge afanda nde balobaki ye alobaka te afanda na ye azala ne kimia atikaka biso nde tokende makambo na biso papa deja atika biso kala babetaka biso tozwi papa mosusu alingi abongisa ye alingi alobani atika biso tofanda papa pemba no pena na kimia ta banyama no na kinga kati ta banyama no na kinga kati tola poso loba te to apena poso oyoka yo te etente bo permettre ete pardon net nga pena lo kwa Congo man ada na importance te po souffrance o do mona ngolelo eza grâce na yende pena mutafongola ba porte ebele asali barrage na kinga kati ekoki ko alimenter 3 provinces mais 18 na etikeli biso te oyebi aboma zo oyebi zo abomango bana biso basaka na esute yebisanga ozala tani mwano nde oza awa na Gombe awa mwano ke kinga kati droit d'entrée kinga kati eza combien yazo ezaki combien yango nde malamu papa Kabila nde babengaka yo olobaka te wana nga kutu nayeba teke yo olobaka nga mpe nayeba na nga teke Kabila alobaka sikoyo yo lingi oloba nini biso toyoka ope nini nazozela yango te mais toyoka oyo akoloba soki alobi malamu toyoki soki akozonga na pouvoir toyoki soki mpe akozonga te toyoki soki akotia motu toyoki mais toyoka no oyo akoloba toyebi no te oyo yango oloba mais maloba na ye en tout cas na mboka toyoka bato balobaka ekomaki mpasi mokili nyonso oyo oningana mokili mobimba eza oningana oyo ekomaki mais ya motu mosusu soki alongwe azongi akokorige bere ya mosusu alongwe bia soki asimbisaki ntango azonga be asalisi potopoto koleka me nayebiki ndenge aza bongo ateyemaki deja mais tokoki na oyo aloba mais toyebi nano te soki batune kaka wana oyo aboyaki bakozonga bie bakozonga te. Week-end passé côté na SNI asololaki na société civile natina ya processus électoral avec un partenaire idéologie bobo sanate le 26 juin oyo début ya ba dépôt ya ba candidature na SNI soki ozali kolala etalio le train est déjà en marche milengelaka kende ko déposer peto ba banani ba kozala ba candidat banani ba ko votame pe banani ba kozala sanctionner. Société civile ya République démocratique du Congo bakutanaki na seni pona kotala makambo etali processus électoral esengeli boyeba que seni a clôturaki ba opération ya enrôlement a pesi société civile rapport pe ayebisi bango ndenge nini to bandaki na ndenge nini to komitino mokolo ya lelo esengeli boyeba que dans quelques jours awa seni alingi ko banda ko réceptionner ba candidature ya ba candidats députés nationaux provinciaux peu plus tard ba candidat président de la République ba lobby yango na ba leader ya société civile pour na tour na bango ba kende ko sensibiliser pe population pour population ayeba ke kala mingi te ba zali ko kende na moponami pona ba pona ba konti oyo bango ba lingi le train est en marche au kwai ba tigio ba fois ba shala seni alobi élection ekozala yebisa papa na bino to mama na bino soki alingaki kozala candidat président de la République to député soki a postulé te tour oyo abosana po seni azali déjà kotambusa masolo po te élection eleka na kimia pe na esengo nyonso. Oui! Beltexco azali ko continuer ko servir ba Congolais Bolanda Lata Diangombe avec impact toujours na idéologie. Nebef ya solo Lata Diangombe Texas salami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya quantité okolinga kolia na yo
na libota na yo. Betosco a fait cette opportunité, malamu ya kusala choix ya kolia ngombe bacha na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas corned-beef o babengi halal ezali ngombe kitoko bacha na boîte nyonso ezali ba corned-beef Texas ngana benga nango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tete Betosco ayeli bino lata ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja bacha matungulu na kati okote pasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Corned-beef Oxford ezali corned-beef oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele esi atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni. ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba corned-beef oyo wuti na Brésil cadeau signé Betosco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo. Victoire ya Léopard etiki ba Congolais indifférente ba sepeli makasi na Kabulo na équipe ya Léopard ndenge ezalaki organisé pe ndenge baganyaki lobi ba détail bolanda na reportage oyo. Entraîneur oyo ayena ba ida malamu par rapport à classement est très bien. Léopard est très kitoko propre par rapport à ndenge totara Léopard à chaque fois que tu match à Léopard toujours na ba choc na ba douleur. On sentit que tellement tu as le pas peu du cœur toujours, peu du cœur, kimia, tu vends dans classement à coach Salaki, na rotala coach Bandai na Léopard, na ba inati ba makambo na kata Léopard en tout cas pe na makambo bien belé. Ba dirigeant na biso en tout cas le roi bandi bien qui est toujours bien. Ba tenga mateto Léopard to bandi bien na suka, ba déjà comme makambo bongo comme makambo joueur, moi ba voyager za souter to makambo to le temps d'akala. Dans un mboka Fachi Beton, en tout cas, il faut avancer dans la makambo sur nos domaines surtout. Disons peuple congolais, tu vois, na coach keno, musala na ye a continuer kosala ngo mais esuka na nzela te. Tu vas na posa ko ba joueur oyo, tu vas na ngo posa net ba o batika le lokola exemple moi na Wan Misaka na Manchester United. Tu vas na ba joueur Makengo o tu vas zela na milieu du terrain. Bango wana ba joueur tu vas zela ceux qui bailler et kozala sous bien et ba pouvoir renforcer effectif o tu vas na bango. Surtout latéral gauche na droite na biso ekomi na mwa faya donc moni ke no moko kama leye moko azokoka na poste wana te il faut que gaza na concurrence yango va permettre biso que non to avancer so ibaye n'importe quelle équipe na Afrique to confronter bango par rapport à match tout à l'heure premier match donc bazwa maintenant na première lo na te moni balemi ça tu demi on tout ça la marche na biso pour bien partenaire ou avec biso kala balo sangana na ba jouer moi 10%. En tout cas, so ba ya na makambo wana po to bebisa lisusu to linga ngote. Par rapport à quand ndege de beta gilobi et continuer quand ndenge wana monument va après de siko. Donc en tout cas moi ça va. Les bosso de au international là ça va to abeti. Donc on va l'équipe na ba blomo ne wana. Donc moi soni. Toboite libala ezali likambo esangisaka mwasi na mobali na kati ya libala po basa libota na bango selon constitution ya République démocratique du Congo ezali reconnu que muto esengeli ya bala mwasi alingi to mobali alingi kasi ba mabote belé tomonaka papa to mama azali ko exiger mwana abala munoko ya mboka na bango. Est-ce que ezali malamu to mabe ba détail bolanda na reportage oyo. Awa
awa na Kinshasa bato ebele bakoma kobala na kaka bango na bango bato ya bikolo moko okomona muluba akobala kaka ndeko na ye muluba mungala pe akobala kaka ndeko na ye mungala muswahili pe akobala kaka ndeko na ye muswahili yango totunaki pona nini bato bakoma ko préférer kobala na kaka bango na bango bato bikolo moko wala makala siko to bako masika ata mobutu pe mokonja le baki ke tatambo mama moko sanga moko foto zana bongo et puis on tali bien bato bala ekole ba binjambe po moto ebina binjambe akosa biloko na ekole non ce n'est pas bien ata na bible biko to zana papa moko njambe ibona bala ekole moko pe pesa nga bien zoko pa ekole pe pesa nga bien pe munoko wana po nenga na za mungala bo na ninga na ba Kiswahili kikongo ibona bala mpungo ekole moko bo po na ba pe munoko wana mune ekole bino na bino pesa ko bo tunuka sika moko mais bato basala ka bongo eza bien eza elenge moko bina libala yo mabala mingi zo kumela te parce que olingika ekole na yo tala ka eza ba bien et puis so ta biba ekole basala mababa bien ekole na ya ko sala mabebe pas de problème so ba ekole moko bo zo bango sala mabebe batika kindoki po bakama bolingo ekipana ngo ekole te ngai ndeti ngana na muyombe oponela nga mbala muyombe boso ya sepeli na ete aboso kala baguna ngate no tikala kaka na ndaku na biso po ifoka na bale ekolo ana ezala te ndeti ngana na muyombe na bolingo mungala ta ekolo mote ezaka makile tout un même moral même esprit nde esala ke to sali to balana makamba bolingo ekipa ekolo te eza bien te donc il faut koyeba nde nini akokadre bana et puis na ba prière akutana mobali oyo akokani na ye oyo akorespecte oyo bakozala bien na foyer na bango esili kobala mutu ekolo na yo ezali na yango mabe te kasi ezala obligatoire te obala kaka ndeko na yo ya ekolo moko na bino bapara mutu botindaka bana babala bato ekolo na bino tika mwana asala choix na ye papa mama tika mwana ye moko asala choix ya motema na ye Kinshasa eleki partout oui. Victoire ya Léopard etiki ba Congolais indifférente ba sepeli makasi na kabulo na équipe ya Léopard ndenge ezalaki organisé pe ndenge baganyaki lobby ba détail bolanda na reportage oyo. Ya CAN 2023 oyo ekobetama na Côte d'Ivoire na 35e minute ne ouverture ya score et salemaki epa ya Chibola avec impact na idéologie. Yoka likia na équipe nationale na bango poko landisama na ba classement. Léopard ya République joueur yango ba retomber na yango oui. De mener au score. Jamais ratambo kabana bana TikTok ya lelo to proposer bino nini bolanda. Mobali banvuka ka ete. Mobali bagangela kete. Yo comme ça mobali wa mwana yo. Mobali ba dicta ka ete. Moi c'est il faut ça maniable, il faut mobile des fois l'action nzela. Yo comment gagner mobile mona ke mwana bino? Oyo ka kikaza leka noko na bino bien mwana suka batata na bino. Te. Mobile a chef. A sala te. Ozaki ebele akolanda biso bon début de semaine na bino nyonso tokozala wana toujours na cadre ya KNB pour na kopesa bino ba information en continu kasi na lingala. Ceux qui bolingo landa biso malamu page Facebook na biso ezali KNB News ok kuna o follow tope o j'aime et ko sala biso malamu olanda nyonso ezali kolekana na TikTok na biso pe kombo ezali KNB News surtout bokene ko s'abonner ebele benga bandeko na yo bazali banda na awa po batikala toujours koyoka actualité ya sikisiki pe ya solo na page tope na chaîne YouTube na biso KNB News obeti KNB News kuna ba information ya solo ya lukutate mankionate tope bakadiosha to biloko ya lokuta o bato ba message ko pesa na internet te kasi biso awa mokano tozo ezali ko servir bino avec objectivité, honnêteté, impartialité, sans parti pris, avec un partenaire idéologie. Toko continue toujours à servir bino. Ndito mona lobby. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki, réalité ya banaki no.
magazino magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino